Bonjour, bonsoir la famille, napesi bino bambote bisika nyonso bozwami na kombo na Yesu Nzambe ya bomba pe ya batela mabota na biso nyonso. J'espère que toza bien, semaine na biso nyonso tozokota ngo bien na kombo na Yesu. C'est Noëlla TV, nyonso bokozwa video na biso la famille, to partager, to s'abonner, to like pe ekosala biso bien la famille. La famille vraiment histoire nazoya nango ezali ya pasi pe mawa pona biso ba congolais vraiment bandeko na biso bazosilisa bango na Afrique du Sud tongo pokwa butu moi bazoboma bango vraiment. La famille nakopesa un peu conseil balobaka ke na mboka bapaya mboka nyonso kokende soki bokuti bango bazokobina na gauche yo pe bina, soki okuti bazokobina na droite yo pe bina. Tolakisa te ke biso tozalaka donc toyebi nyonso tolingaka komikitisa te tozomema oyo tozalaka nango na mboka na biso epai mosusu na mboka bapaya. Non, Afrique du Sud wana ezali mboka moko d'abord eza ya pasi, même ata mindele bazalaka kuna mais eza Afrique, eza kombo nango ezali Afrique. Ekozala neti ndenge moko na Europe te. Démocratie ezali me ezali na côté mindele bazali démocratie wana ezali mais koto ezali ke bato ba pauvre ba noir bato bazalaka kuna bandeko na nga eza kaka neti ka bozaka na Afrique tomikosa te. Afrique du Sud kuna pasi ezali bandeko na biso ebele bazalaka kuna balelaka babengaka balobaka soki ezalaka ke eza mboka bien ezali nyonso eza pe neti Europe mbele bao baza na Afrique du Sud bakoluka te ke baya na Europe te, ezali Afrique. Mais komikitisa eza te ke okobima yuma, soki omikitisa okobima yuma te, soda aboma mutu kaka pona soni, mais or que soni ebomaka mutu te, au contraire okozala na gloire liboso na Nzambe. Humiliation yango balobaka ke epresaka la gloire. Mais pourquoi biso ba congolais tosala konjeke toyebi mingi et tout tala lelo tozobungisa bandeko na biso ebele na Afrique du Sud malgré totiaka yango kate tolobelaka yango mingi te mais bandeko na biso bakufaka jour au jour. Boktoton ya Afrique du Sud babomaka bandeko na biso ebele ba étranger biso ba Nigeria ba Congolais ba Ivoirien bato nyonso bakendaka kuna bakufaka ebele parce que ba oyo bazali ke baza na vie ya normal te bazaka ndenge moko na ba étranger ndenge bakendaka kuna bango nde bato bazalaka mitema mabe po bazalaka mingi bakenda ko déclarer ba salaire. Exemple nazokopesa soki ke bake na place ya mosala chef ya mosala alobi ke nakobanda kofuta bino $200 par mois, bango boktoktone bakolo mabele bakolo mboka okomona bazobude balingi te bango balingi peut-être exemple nazopesa bazolinga peut-être chef ya entreprise afuta 500. Donc bango bakolinga kosigne contrat wana te bakolinga mosala te bakolinga kosala te. Mais biso ba étranger o bake na mboka wana pona koluka bakondima 200 wana siko pona bango boktoton bakolinga bakosepela bongo te mais koma biso bakolo mboka tozomona ke salaire wana ezali mokie mais bétranger bazondima salaire wana yango ezokotisa bango keto bongo bakoboya bongo chef akomona ke ba o bandimi basala na bango donc bakosala bongo na fin du mois bazo se retrouver ye neti congolais awuti na mboka na Congo na fin du mois ndenga bando kosala bando se retrouver na $200 te peut-être na $30 mais kuna bazo pesa $200 pona ye déjà azomona ngo eze ebele akosala po aluka kosunga atindela baboti na Congo atindela bandeko kofuta ndako et tout akondima ngo mais bango kuna boktoton bakolo mabele bakolinga ngo te keto wana ekokotela bango bazokomona bakotuna yo outi wapi na wuti musala deja ekoteli ye keto ye asali te tellement aboyaki musala wana pona
contrat ya chef apropozaki na 200 mais étranger andimi yango yango ekotelaka bango mpe keto bazokoboma mpe bakongole bongo. Frère na biso bakongole kibungai nde eleki biso mingi, komilakisa nde eleki biso mingi, koyeba mingi eleki biso nde mingi. Yango bazoboma biso na Afrique du Sud neti banyama. Oui, partout babomaka biso, mais eza neti Afrique du Sud te. Frère na biso bawuti koboma, awutaki musala na ye, ka ndenge ezalaka ke aye kopema na mwa nganda ndenge bazalaka kaka. Ake wela parking na mukolo mboka. Ke akoti pe ameli alinga bima akuti mutuka munene e parke e kale na soki na place ya mutuka na ye. Ye azongi na kati. Alobi na zela nanu muke moko na kobima na kendo ko longola mutuka na nga na kende. Ake kuna susu pona ko longola akuti susu mutuka ngo eza wana babandi ko discuter. Ale. Bakolomboka na kanda wana babeti ye massage. Babeti ye massage penza 8 ya solo ataki motema mabe yango ezalaka 8 na nzoto ya moto. Ata obeti moko ata mibale deja asi akufi. Mais yo ozo kotanga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vraiment, ozo papango na nzoto ya nyama o na nzoto ya nini. Même ata bato bakenda koboma ba nyama na bazamba, bazalaka na montant o batiaka ke na koboma nyama o na mibale o bien na misatu na koboma nyama kokufa. Babetaka pe bongo te. Solo bozo beta na mutu bomoni deja ke moto asi akufi deja bozo ko beta partout. Poke akoma nini? Akoma sardine bote la linzanza bolia ou akoma nini? La famille, bandeko, bino bot boza na Afrique du Sud. Boyebi deja ke mboka na bino wana ezalaka tanto plutôt ezalaka balingaka étranger te, surtout biso ba congolais balingaka biso te. Pourquoi? Omikitisa te, ata mutu abeti yo mbata, ata mutu aweli place, okoko tika te. Olobi ke te malamu na lungwa na ngai na kende na ngai, na tika makelele, na tika na discuter te, na tika na kende na ngai. Ale biso ba congolais tellement toleka pe mungwa. Tosala kaka bamona biso ke tozali, ke tolobaka. Ata baseki yo balobi ke tala ndenga mikitisi, tala bamoni ye pamba. Eko sala nini? Frère, o perdre vie na yo kaka na seconde, kaka na minute, kaka pona kowela parking yango pe etikali na mutuko yaki nango etikali wana yo ke na yo zéro. Na Afrique du Sud kuna ke ezalaka ke ata bakangi bango bongo bakofanda kaka 2 jours 3 jours ata une semaine bakobimisa. Aza na ye libre parce que eza mboka na ye bongo bakosala nini. Mais yo anatanda moto akolanda yo pe kuna akolanda procédure aza te oke na yo zéro. Zéro. Mais pourquoi bozwaka mayele te na Afrique du Sud yango? Pourquoi bozozwa mayele te boyeba ke no toza bapaya na mboka oyo toyaki koluka nazala na komi bomba na komi kitisa? Soki okoti na magasin osombi ba bière wana bokenda komela na banganda wana osombi oke na ndako na yo moko otie na congélateur ekoma malili te po omela. Malamu kaka okendeka na place o bato bazali ozo kobimisa bamoneka ye azalaka mopao, ye penza amelaka kaje, ye penza abimisaka. Tala lelo oke na mabele ozali na kati ya ndako ya malili oke kunda yo, bato babomi yo batikali na bango libre comme l'air, mais yo oke zéro. Kaka pona eloko moko ezanga tina oyo lingo soma masanga na yo oke yo moko na ndaku okende komela, mais oke luka kaka liwa olie po omikitisa na yo obi omoni bozo kowela parking eza te osimi nzela olobi te nakende na nga kaka. Bomwana pe ata basini te
yango baparking yango d'abord na Afrique du Sud bokende kowelela baparking ya ndenge nini mpe nazokomprendre parking ekoma ya kowelela ya ndenge nini. Bon nayebi te wana eza kuna biso eza na Europe bato na bato baza na ndenge na bango ya mboka na bango ndenge etambolaka. Vraiment frère, soi-disant atiki mwasi na ye mpe aza sud-africaine mpe aza na bana bamapasa awuti kobota bana babebe. Qui sait soki mwasi wana moto asali complot azalaki complice na bandeko na ye ke bakende kosala ye bongo, peut-être pe baswanaka mingi bazalaka bayokanaka bien te mpe akoki kosala pe bongo bakesala ye mabe wana, on ne sait pas. Mais bandeko boza na mboka bapaya, pourquoi bomikitisaka te boyebaki te biso toyaki koluka tokozonga na mboka na biso oyo eza mboka na biso te. Ifuna respecte mibeku ya mboka. Soki bokuti mboka wana bayebisi yo bato bazalaki liboso na mboka wana bayebisi yo ke non mboka oyo awa totambolaka boye, baprincipe nango ezalaka boye ezalaka boye. Yo komilakisa te neti oyebi ebele. Non, ata biso mpe toza na Europe awa, toza mpe na baprincipe na biso, ata toza na bapasseport rouge, mais tokozala na accès ndenge moko te na baoctotone na bango moko bakolo mboka, tokozala ndenge moko te. Oui, baloi mosusu tozalaka les mêmes. Neti na salaire ndenge bazokopesa ngai ndenge bazopesa mondele makambo ebele, mais eza na baplace mosusu ngai étranger nazwa na droit kuna te na kokoma kuna te. Eza na baekole mosusu bandeko nazoyebisa bino ezali ata étranger moko te, ezali kaka spécialement kaka mpona bango moko bakolo mboka. Parce que eza makambo ya mabele, ezali makambo ya mboka, ezali mutu nyonso te akoki kokota kuna mpo ayeba yango. Non, bokosimba nyonso mais eza na kote mosusu boza baétranger, boza na balimite bokokoma te. Alors biso pourquoi tozalaka na komikitisa te? Soki omikitisi ata babengi oyuma okosala nini? Bandeko na ngai to changer, bandeko to changer. Kibungai na biso bakongole eleki ebele. Tozo perdre ba vie na biso kaka na dernière minute kaka bongo vie ezalaka na brillant te. Tala ndenge okei otiki vie kaka bongo na je outi mosala na yo olie oleka pe ata na ndako na yo okende. Non, ete ya bino bato boleka bozala kaka na banganda kaka boy. Somba bière na yo kende na ndako na yo fanda tia makolo na mesa fungola bière mela na yo pe calme ekokita yango bière yango d'abord esalaka ni biloko ya salite wana ya bololo wana nzoto okobanda kosuba neti moto aza na diabète okobanda kosuba na désordre d'abord ezokobebisa nzoto. Pourquoi oyo komona na kufa pa bakobamona oke ozali boye osombaka yo obimisaka bazomona yo ke ye asalaka or ke kosala yango kuna mpe mbongo yango ya malunga boza nango te bozo débrier. Bato wana kuna bazalaka na kanda parce que na ndenge misala na bango bino bétranger bokenda kozwazwa yango bazalaka na kanda bongo. Bazalaka na kanda na baétranger mpo na misala na bango, il fallait bango moko basala soki baboyi salaire wana ale entreprise na bango bakomona ke bata kosala baza te bakokende konégocier bakobongisela bango basalaire na bango. Du fait que biso bétranger boboyaka te bondimaka kaka yango wana esalaka bango jalouse wana ketiketi wana me ndenge nini bato oyo bazokosala bazose retrouver. Mais or que Congolais azomona ke $200 ou $300 bazopesa ye mpona ye eza déjà ebele. Na Congo bakende kofuta yo bambongo wana bongo na compagnie nango yo kaka bongo kaka travailler kaka bongo kaka bakende kofuta bambongo wana bongo. C'est ça. Bango siko esalaka bango mabe ekotela bango kimotema mabe bongo. Vraiment Congolais ata babomi yo bongo mboka na yo kuna pe ekoloba nango eloko te baparent na yo place bandeko na yo place otiki bango na Congo baza pe na eloko te. Peut-être yo moto bando sunga bango na quelque chose chaque mois ozotindela bango baluka kolia baluka kofuta ndaku sikoyo vi na yo
ekei nango zero oke na yo pamba na mutuka ngo place bando welela parking etikali wana yo oke na ndako malili. Vraiment bandeko bomiteyama bino boza na Afrique du Sud bomiteyama oui tozobimaka mpona tokende koluka biso kutu na poto toza na biso na sécurité vraiment ezalaka nango ya bien tokoloba te ke baza neti bango oui kimote ya mabe ezali ke racisme pe ezali nango mais eza neti Afrique du Sud te ezali Afrique yoka boyokata bokombo ezali Afrique hein? Ezali baparti na baparti bakote eza bien eza baparti na baparti baparti bamindele bazwa bafandaka ezali bien baparti oyo batotone oyo batanga oyo bazosala mpe bamisala malamu mpe bakote wana mpe baza bien mais bakote mpe baklasse oyo ya zero oyo ya c basangani neti baétranger ezali yango baoyo nde bazokende kimote ya mabe bazotambola kaka bamasasi wana na baminduki mpona kobomaka bandeko mosusu ezali bato bazose retrouve na eloko te batotono bazotrouve batanga te badelinquant baoyo baza na babalabala bango nde basalaka kaka makambo mabe oyo boye me baoyo batanga vraiment basalaka bazala na makambo oyo te mpo ayebi ke naza na mosala na nga nabimaka na ntongo nake naza na mosala na nga nasalaka nazwaka mbongo na nga bongo sikoyo ayo kolanda étranger mpo asala étranger mabe pourquoi akosala yango te eza kaka baoyo batambola kaka bongo mosala te atambola atanga na ye mpe te aza kaka bongo yango ezosala bango kimotema mabe kongole mpe olie amikitisa na ye ata aza misala azozwa ndambu na ye bongo alingaka kaka amilakisaka place ye azali mutu nyonso ayebaka ke kongole mutu aleki wana kongole mutu azali wana ezalaka bien te sikotala oye kokata vi na yo kaka bongo kaka na je bongo oye kokufa vraiment bandeko na biso boza na Afrique du Sud bomiteyama bino botikali bomiteyama komikitisa ekoboma yo te ekolongola yo kimobali te ekolongola mpe kimwasi te l'essentiel ozala ke nazala na bomoi na ngai nazala na kimia ti mokolo na kozonga na mboka na ngai obie baprojet na yo oza nango koya na Europe okokisi yango ozala na calme ozomibomba Congolais nde alingaka komibomba te c'est ça le problème na Congolais donc place nyonso ye akotambola ifo moto nyonso ayeba ke Congolais aza wana ezali deux fois Congolais vraiment franchement changer sinon na Afrique du Sud bokosila kaka bongo bokosila jamais toyoka ke Congolais moto azoboma kaka bato bongo yake na mboka bato mosusu asala bato mabe non Congolais kaka moto akenda kokufa kaka bamboka nyonso Congolais azokende kaka kolela na kolela kokufa kaka na kokufa pourquoi Congolais pourquoi tozomitunaka te totunaka mituna pourquoi kaka biso partout tokendaka tolelaka kaka mabe ekomelaka biso kaka tomitunaka qu'est-ce qui ne va pas pourquoi tomitunaka te mpo na nini mabe nyonso eyelaka kaka biso parceke kibongai nde elekaka biso ndelo kibongai nde bamona ngai tomikitisa bible elobi mikitisa nzambe akotombola yo ata baseki yo aza yuma ayebi eloko te ça fait rien ekolongolo eloko mpe te esala yo mpe eloko te au contraire oza na bomoi nzambe ye moko moto akelaki yo ozali na bomoi eza problème te tika moto mokili afinga yo atyola yo osala eloko te bandeko na biso surtout na Afrique du Sud nazobetela sete en tout cas bochange sino te bokosila bazokosilisaka bino na Afrique du Sud bokufaka mingi kuna bajournaliste kuna balobaka ngo mingi balobaka balembi mpe kolobaka parceke bozokoyoka te c'est pas bon bazokunda bino chaque week-end chaque fois bazokokundaka bino kuna chaque fois eza bien te bomikitisa boyebake toyaki koluka oyo mboka na biso te toyaki koluka bomikitisa bolobake te oyo mboka na biso te toyaki koluka tokozonga na mboka na biso ole bakende kokunda bino bamboka na biso me bazokunda bino kaka bamboka bapaya
bato wana kuna bazalaki motema mabe baza motema mabe tokomprenaka te Afrique du Sud yango wana bazalaka bongo mpona nini or ke bazali mpe banoir neti kaka biso eloko ekotisaka bongo motema mabe bongo ezalaka nini oli bakende koboma mindele kuna bato bazozwa mbongo na bango bato bazokonza mboka na bango baboma mindele kuna te bango kuna bakomaka te kaka na banoir kaka na bandeko na bango moko banoir orke soki bakende na Congo kuna ndenge bakolengela bango ndenge bakobomba bango étranger moko ya Afrique du Sud azali awa bazokolengela bango sikoyo biso banoir biso bakongolais soki toke kuna bazomona biso kaka biloko pamba biloko ezanga ntina ale biso moko pe tomipesaka leson biso moko pe tomibatelaka tomibomba biso moko donc kibungai eleki biso la famille vraiment nazalaki kaka na ndambo oyo mpona kosola na biso mpona nayebisa bino makambo ezoleka na Afrique du Sud tolobelaka yango te vraiment tokobanda kolobelaka yango mpe ezalaka bien te na bandeko na biso bazokosila c'est pas bon bazosila vraiment changer sinon bokosila kaka eza bien te. Merci la famille c'est Noela TV vraiment nakomi na suka video na ngai nyonso bokozala video na biso la famille s'il vous plaît to like to s'abonner to partager pe ekosala biso bien makasi c'est Noela TV nazotika bino na prochaine video na biso bye bye la famille.